Bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tembele bisika biso bisu bino nzambalo la eba ko pambola bino bande ko nangai. Bino se boza na se ya sous les baoba ba yenge na bande ko na biso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Vraiment boboto bondeko na bande ko na biso ya église ya catholique. Peut ke na lombango tolobi ya biso ba musulman. Vraiment ba salam aleikouk bisika bizui bino. Toute tendance confondue, je vous aime. Bah bonsoir, bah bonsoir. Matondo na bande kona qui bangiste. Vraiment bande konanga ba shalom na ba homme de Dieu, respect na ba chef coutumier na biso. Vraiment bande konanga bino moko boyebi boza na se ya sous le baoba. Moi kopo ti, moi kopo café, moi kopo vin blanc, vin rouge. Ezalaka bien kitoko makasi. Tobo sanate ma ebele yangonde esalaki tozala na en bonne santé. Vraiment bande konanga nazali awa nazali mama leki na bino awa na se sous le baoba tozali na ba option ebele tozali na mususu ezaka juste kona musa conscience o na kosala sikoyo et puis tozali na mususu tobengaka live together ya kosunga bande kona biso o bazana solitude. Alors yo mutoza na solitude yo mutozo luka libala, en tout cas n'hésitez pas yaka na lombango bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwanga tokosola kitoko makasi na olukilo mwasi bien yo soki poza mwana mobali et mwana mwasi na olukilo mobali ya malamu naza pe na communiquer moko nazolekisa awa na kati ya Londres soki oyebi kozali mwasi moko ya malamu à partir ya 38 ans mata likolo oza na mwana moko bien moi ami balé bon totala mais moi na moko nde azaki préférence vraiment yaka na lombango au contacter la danoise et puis ozala na partie 1m60 ti juka suka 1m ba 65 boy koleka mulai makasi mingi te po andiko yamsa mobali azana 1m60 azana âge 51 ans azoluka mwasi un homme atangi ba classe kitoko mobali kitoko. Alors bengala danoise n'hésitez pas, voilà, parce que basigno sonazana ba awa ba critère wana ekokanité. Alors ndeko na biso aza vraiment dans les besoins. C'est un garçon, quand je te dis sérieux, alors appelle-moi toko solo là et puis aux mobile wana inscription eza gratuit. Alors eza gratuite pardon. Alors ndeko nanga tokembangu na tozape na option na biso mususu na anglais bakobenga ngo counseling. So on a problème ozo koka ko s'en sortir te okoki obenga la danoise toko solo là toko tala ndeni nzambe akosala pona to sunga yo na ba problème wana ezala problème spirituel, ezala problème matériel, ezala problème physique. En tout cas n'hésitez pas, appelle. Vraiment toza na communauté munene to travaillaka na seya sous les baoba. Bambo tebele na mama sage, bambo tebele na papa sage et puis na bino nyonso obo soutenanga vraiment bozawana vous êtes bienvenue. Toke na lombangu tozali kolobela ndikambo eza na Afrique du Sud. Na yebisaka bino na bike bande konanga makambo oyo Kevin Kaseya mobali ya Axa Olangi asali na Afrique du Sud et comme la biso ba problème na kati ya communauté basi ba sud africaine ba kozwa mayele et puis ba konyokola bande ko na biso ebele balobaki te la danoise eza bongo te mais ekomeli biso ndeko mobali ya moluba avant en Afrique du Sud asili kotika biso pe à son âme famille na ezolela pona na ezolela mwasi ya sud africaine abomie na mundu kite mais abomie na poison ndenge nini toyebi ke ye mutu abomie na poison ye mwasi na bande ko yebisa mobali ne tango makambo ezaki kita mata mobali pe bande ko chango na ba réseaux sociaux azali koyoka mwasi wana pe bande kolanda alobi makambo basali ndeko na biso oyo ngai mobali akosala ngango te nga na kobomisa yo ngai pe na kobomisa ona moyen nyonso to malamu ngana ke le prison me yo kokufa yepe abeta lisolo pa ba camarade abiyebisa pe bandeko na bi nga mwasi na nga matata alobi ke likamba boye soki eza ye akosala nini akobomisa ngai. Vraiment bandeko na nga ndeko mobali azoki likambo wana au sérieux te ole achango lobaki makambo nini oyo balobelinga ngai ole na chango na au sérieux nga na chango au sérieux te. Alors bandeko bino mo boye boza na se sur les baoba nga na beta lisolo muke conseil ebele bandeko na nga ndeko mobali aza moluba
baluba oyo basi mamibala maluba qui se respecte babala kamingi basi na bango baluba toyebi te pona nini mais eloko eza simple parce que mibala baluba mingi baza ba dictateur baza bamona mwasi aza eloko te mibala baluba ebele baza na ba caractère lokola mibala ya barabe ya ba musulman mususu ya barabe bamona ka mwasi aza chidingi aza eloko te donc yango babanga ke babala lokola basi ya bamongo lokola basi lokola mwasi kitoko lokola Tantine Bobette na kati ya Danemark Tantine Bobette Bosonga bien signé na kati ya Copenhague mwasi kitoko mwasi azo ko se rajeunir à tout moment mwasi azo fêter lobby anniversaire na ye alors en tout cas pina ba bisous ba bon anniversaire Tantine Bobette mwasi ya bato ya papa urbain voilà ma voula vraiment tokozala wana na kokende Copenhague te mais Tantine Bobette aye na Londres à confiter à Londres je serai là là c'est la famille vraiment bande konanga ba bon anniversaire encore papa muluba ko kobala mwasi ya mongo te akoki kobala mwasi ya munyanga te akoki ba bangaka ba préféra mingi basi na bango parce que na kati éducation banda bazaki bana mike bana ya baluba déjà balakisaka bango ke yo oza eloko te par rapport ya tutu donc tant baza kokola baza na ndeko bango mobile babengaka ye tutu oza eloko te donc bapesaka ba respect moko boye yangwana mibali na bango bakendaka kwa kobala basi wana ata bali ekolo mususu suka soko yoka kaka azongi na ekolo na ye alors ndeko mobali azaki muluba sikoyo asali nini akei abosani maloba oyo mwasi alobelaki ya Afrique du Sud ke ngai soki mobali otiki nga pona ozongela basi na ba congolaise na passion nga na moneli na yo en Afrique du Sud en tout cas nga na osala o mabe papa wana abosana maloba wana me bandi ko na ye babosana maloba te bato bana ba camarade ne babosana maloba te aye sikoyo koboya mwasi wana aboye aye kobala mwasi ya muluba kaka na kati ya Afrique du Sud mwasi wana pe Afrique du Sud abi papa likambo te oboye nga na raison nini abandika koluka ba raison kande ba mibali balukaka ake aiko kobala mwana mwasi ya bato atikeli mwana mwasi ya bato libabe ya kosakana te babalani basali kaka 9 mois de mariage naka bakata zemi ya 5 mois tikali kotikela na kati na libomo ndeko mobali to oloba boye akufi na ye donc l'air c'est quoi ake kobala mwana mwasi wana akomaki dia kobima na ye j'espère tant azaki pena mwasi sud-africaine kokima kimi ye abandi ake pa mwana mwasi wana ya muluba abali ye sango pe panzani kuna ke abali aboya deja mwana mwasi wana bavandi na bango bavandi me akendaka siko na ndako ya sud-africaine wana kokende kotala bana bande kobotala makambo mususu okomona pe mukolo mususu pe alali kuna ayisi mwasi na ye o bana baza kotungisa bazolela nayoki pasi oyo mokeli kanalala na ye nalali pe pongezwinga nalali pe tina tongo bande ko mibali pona nini bozalaka boye yo penzo boya ni na mwasi obimi dia na kati ya ndako ya libala wana parce que obali kozonga na yo kuna parce que bana bazolela mais pona nini botikalaki te ka pona bana pona nini konyokola mwana mwasi ya bato aye andimi yo na boboto bondeko keto nazwi mobali nanga oyo aza déjà ex nga nazwi na nga ye ale yo bandi ko betela nga masolo kete na kende kotala bana sikoyo mwana asuka zolela na lalisi ye donc na lali kuna vraiment bande konanga eza pasi na mawa bande ko mibali yango bokomi na ba courte vie yango bazo boma bino basi yo so baza mitema minene te basi nyoso bande konanga mibali baza mitema minene te ndenge bino bozo kandisela totika makambo oyo totika kobebisa ba vie ya bato tika double vie yo penzo boyani na mwasi na yo après ozokende kolala kuna alolobi ke ozokende kolalisa bana est-ce que ezalaka na mokili nini ezalaka wapi biloko bo ezaka na kati ya ba congolais memi ba mindele o bomonaka basala yango te mondele so baboyani mutu na mutasali vi na ye bakoki kotikala ba camarade bakomela café mais papa mondela bakoronda na kati kolala kana ndako wana te parce que na ye kotala bana nanga mwana ngo kazolela soki mwana nazolela kasi zwa ye mema ye na kati ndako na yo pa yo bali mema ye sikoyo ndeko na biso tanga zozonga kuna soki pe bazonga na kina mwasi wana toyebi te
ndeko mobali abeli na ye normal maladi soki ya corona so maladi nini abelaki na ye na kati hôpital abelaki penza azaki malaise moko ake na hôpital kokoma komi kuna na hôpital basangoka ndenge ekendeki mpe ye moko bande koloba na ye ezali ka mwasi soki tension soki maladi nini ka bo ake abengi mpe mwasi wana Fred africaine o nazobela boye na boye na boye na boye mwana mwasi wana asali gâteau bandeko nanga atie poisson na kati ya gâteau mais heureusement mwana wana ya mwasi ya zemi aliaki na yango te siko soki aliaki gâteau wana bandeko nanga soki aliaki gâteau wana atie poisson na kati ya gâteau jour oye azobima na hôpital mwasi na bino balobi nanga baolibere nga leo na 14h mwasi na sud africaine pon na kati ya gâteau empoisonné gâteau pesa ye gâteau ye pake na gâteau na kati ya ndako tia gâteau na ye bien lia gâteau asali nini gâteau tango ale alali lobi nango etufuma alie gâteau etikalaki mwasi wana alie te alobi alobi mwasi alobi mama ngai na kolia gâteau wana te papa lobi uta abi na kolia te yo na mwasi na yo oyo nazo comprendre bino te vita quoi qu'est-ce que tu veux attends un peu attends j'arrive s'il te plaît ferme la porte ça va hein? Ferme attends un peu attends 2 minutes alobi ebo excusez nga alobi ke nga na kolia na nga gâteau te gâteau wuti pambana na nga na leli ya moni ayebisi mobali nguti azoseka bien aza ne pe mbanda na yo te aza mama bana te mama bana biso ya liboso bayaya kasi ya zemi oyo oza nango te abi te me nga na kolia te ye ale na ye moitié etikala bi bon tikaka moitié yango evanda na wana ata lobi na kolia na ngango oyebi ke alala na ntongo etufuma